Bonjour la famille, bienvenue sur ma Solo Kimbong TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez la Solo Kimbong TV.
Papa Ferdinand. Ok, réellement maman, Falone, tout se passe comme prévu. Il est exactement 12 heures passées de 48 minutes ici en Kama Nouvelle-Jérusalem. Les patrons de la 4e génération, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kerani, Dieu le Saint-Esprit, venait de faire sa sortie de sa résidence officielle pour recevoir le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, habillé aux couleurs kimbanguistes, vert, blanc. Et voilà, toute la République est au rendez-vous. Que vous le vouliez ou pas, c'est une journée nationale et patriotique. C'est une journée officielle de l'État. Pour les festivités, voilà, le chef de l'État venait de faire son entrée ici en Kama Nouvelle-Jérusalem. Et au moment où nous vous parlons, il est déjà entré à la résidence officielle avec les chefs spirituels et représentants légaux, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kerani. Les hélicoptères de la défense sillonnent comme à Nouvelle-Jérusalem pour vous dire qu'ils sont là pour la sécurité du chef de l'État. La délégation, une forte délégation de la représentation de la... Une forte délégation qui a conduit le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la première ministre, les différents ministres nationaux, les sénateurs, les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, celui du Congo central, les autorités politico-administratives, les autorités militaires, les hauts magistrats, et tous les kimbanguistes habillés aux couleurs traditionnelles, vert et blanc. La fanfare kimbanguiste anime l'événement et toute l'ambiance est érotique ici en Kama Nouvelle-Jérusalem, Maman Falone. Merci Nangongo Odropesa Pelobeli. Na Papa Fabien Oyo Kota ya Lingala amanyola malamu nini euti koleka Nangonga Oyo pe ezali kokoba na kosalema Papa Fabien Elobeli epai na bino. Solo kuna tozali komona batu koningana tozali komona ete tata mokonzi ya ekolo asili bongo kokoma ba différentes délégations mpe lokola tata Simon Kimbangu Kyangani ye wana mipimeki banda mpona koyamba mokonzi tomoni ete
banso asili kotelema moko na moko azali na mposa ya komona lolenge nini makambo ezali koleka mindule ezali kobetama nyonso ezali mpona kopesa lokumu bato banso moto na moto azali koluka kosala mosala maye baprotokole bazali kosala mosala na bango bamapinga bango wana bazali kosala sécurité tomoni ete voiture jipe ya tata mokonzi ya ekolo yango wana ezali bongo kobongama po ete mokonzi ya ekolo akoyeba bongo kokita ekozwa esika wana tomoni ete maso ezali kokende na lolenge esengeli malembe tozali kopusana lolenge mabongisami ebongisamaki ete soki akomi akoyambama na tata mokonzi ya lingomba tata mokonzi ya bule papa Simon Kimbangu Kiangani tomoni ete mituka mibale epusani yango ekomi oyo ezali na dalapo kuna te ye azali kasi ye azali na motuka moye ngozali na nsima kuna mapinga bazili kozinga yango ezali esengo na mwana kipangise nyonso komona ete malakama bazali kokokisama lelo ezali lendi mokolo mosala moko kasi bato bakeyo mosala te mpona nini ezali mpona kokanisa likambo liye tata Simon Kimbangu asala mosala moye tata Simon Kimbangu asala ya kobikisa loposo loyindo ye ayaki na bokonzi ya lingomba ayaki na bokonzi ya luyalu ayaki pe na zebi to pe boyebi tala tata mokonzi ya bule mokonzi ya mboka to pe mokonzi ya ekolo ye wana azali kopusana motuka moye solo les différentes délégations tomoni ete esili kokoma ya kokomela biso tozali koluka koyeba mpenza epai wapi ye azali epai wapi ye azwami ntango akokita akokoma po ete toyebisa bino na nkonga nini ye akomi na nkonga nini ye akiti mama Falone tomoni ete mboka nkamba eningani mpenza ezali koningana ba différentes délégations ezali zwa esika po ete bayeba bongo koyamba tata mokonzi ya ekolo le premier citoyen congolais ye wana azali koya oyo azwaki délégation azwaki décision ete mokolo moye ezala journée nationale, une fête nationale. Lelo oyo azali koya kosepela na bakimbangiste et le non kimbangiste présent na mboka nkamba Yerusalem mama Falone tala eloko baye bazali komituna makambo ni ezali koleka na nkamba lolenge ni ezali kolekela biso bapanzisango tozomani awa mpona kotalisa bango maso lolenge ezali kolekela mama Falone matondo mingi papa Fabien Lumingu nangonga oyo tata mokonzi ya ekolo asili bongo kokota na kati ya résidence ya tata mokonzi ya bule tomoni pe badepute nationaux bango pe basikalaki nsima te bazali meke ndenge bazali komona na baimage bango baye kasi lokola tata mokonzi ya mboka tata mokonzi ya ekolo azali na tata mokonzi ya bule kosentreten kuna na kati tokozwa pe baimage na nzela ya presque kaka officielle kuna audience ndenge nini ezali kolekela bango bazali komibeleme kokende kozwa bisika na temple pamba te nsima ya bokutani na bango na tata mokonzi ya bule kuna na kati ya résidence nde bongo bakobima liboso ya résidence ndenge kozalaka papa Ferdinand mpona kozwa honneur oyo esengeli nde nsima wana bakozwana mpona kokota na temple ndenge tolobaki ete na mikolo nyonso culte d'action de grâce ezali bongo ebongisami bongo na nkamba Yerusalemi ya sika na
kati ya temple esika wapi mateya ekopesama banzembo ekoyembama pamba te na kati ya lutte ya papa Simon Kimbangu solo azalaki koteya na kati ya koteya banzembo ekopesama wapi epai pe tokoyoka n'est-ce pas liloba ya motuya oyo tata mokonzi ekolo amemeli bana ya Congo lokola moko ya Congolais lokola moko ya Congolais oyo azali na ndenge asilaki kobunda na ndenge asilaki kopese de son poids en tant que premier citoyen pe garant de la nation congolaise ete mokolo yango ekoka kozala solo bongo et lelo oyo to célébrer yango mokolo na mokolo mbula misato wapi epai mboka Congo ezali ko garder bongo mémoire pieuse pona komba ya tata Kimbangu na ngonga oyo batata ba mama ezali kozali komona la fanfare kimbangisme azali ko agrémenté azali ko beta nzenze mindule mizali ko betama bongo nde na kati ya yamba ya kimbangiste toko yambaka ebakonzi voilà tema mazali koleka na ngonga oyo epai pe bongo na bongo ndenge papa lobi tozwi pe présence ya ba autorité politico administrative ebele batala ba mama na bangonga zali kolanda tokotangela na bino bakombo ya moko na moko ba députés nationaux koloba te na ngonga oyo célébration mana bazali koleka awa papa Ferdinand mokolo yango oyo tonyokomelaki oyo bakoko na biso banyokomelaki oyo na kati ya saint temple de Nkamba ezali kotalisa ete ba place oyo ebongisami ezali bongo 37 000 familles déportées 150 000 martyrs mpona likambo oyo tofandeli lelo awa oyo tozali kokanisa oyo tokobengaka barelégué bakole na pasi oyo bamonaki lelo oyo biso nde tozali bénéficiaire ya likambo yango nini ya kotalisa na opinion publique oyo bazali kolanda biso na ngonga oyo. Effectivement, Maman Fallon et Papa Fabien, la journée d'aujourd'hui, c'est une journée extraordinaire. En 1921, il fallait un homme, Papa Simon Kimbangu, devant les colonisateurs belges, se tenir debout et dire net à la colonisation, net à l'esclavagisme, net à l'exploitation de l'homme par l'homme. Et il fallait une égalité parfaite des races, des tribus, des nations, des religions. Et il fallait prôner la libération de l'homme noir, tout à l'heure promettant que l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Les hommes que vous venez aujourd'hui, il viendra un temps où ils ne seront plus avec nous. Nous-mêmes allons diriger notre pays. Papa Simon Kimbangu rentre, les élèves les suivent et Papa Simon Kimbangu dit rentrez, allez étudier, car c'est vous qui allez diriger ce pays. Qui l'aurait cru, Papa Fabien, qu'un noir serait président de la République? Qui aurait cru qu'un noir serait ministre, administrateur des territoires et que sais-je encore? Papa Simon Kimbangu avait dit l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Ceux qui ont cru en lui, 37 000 familles ont été arrêtées et reléguées dans leur propre pays sans tenir des armes, sans se révolter, sans tenir des bateaux, mais parce qu'ils ont cru à Papa Simon Kimbangu, ils ont confessé leur foi à l'évangile de Papa Simon Kimbangu. On les a arrêtés, on les a relégués, au sein desquels on trouve 150 000 martyrs pour que le Congo soit cueilli, pour que nous obtenions l'indépendance. Il fallait que le sang de 150 000 martyrs puisse couler. Et voilà l'ambiance qui règne ici en Nkamba. Il fallait reconnaître ces combats. Et aujourd'hui, certaines petites églises qui naissent aujourd'hui comme les champignons veulent avoir une journée comme celle de Papa Simon Kimbangu, ce qui est inadmissible. On n'a pas accordé cette journée parce que nous sommes l'église kimbanguiste. On n'a pas accordé cette journée parce que nous sommes une église noire. On a accordé cette journée parce que Papa Simon Kimbangu s'est battu pour que l'homme noir devienne indépendant, libre.
et que le pays puisse accéder à sa souveraineté nationale et internationale. Et c'est grâce au combat de Papa Simon Kimbangu. Et c'est lui qui a éveillé la conscience africaine pour que tous les Africains emboîtent les pas. Et aujourd'hui, tous les pays africains sont indépendants. Et voilà le combat qu'a mené Papa Simon Kimbangu. Toujours avec l'exécutif, parce que nous avons trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Le pouvoir exécutif en 1991 ou 1991 avait réhabilité politiquement Papa Simon Kimbangu. Avec le gouvernement Mobutu, ils ont réhabilité politiquement Papa Simon Kimbangu. Avec l'avènement de son excellence Joseph Kabila Kabange, on a révisé le procès de Papa Simon Kimbangu. Réhabilitation judiciaire, c'est l'intervention du pouvoir judiciaire. Il fallait maintenant que la représentation du peuple, le pouvoir législatif, puisse légiférer pour reconnaître le combat de Papa Simon Kimbangu et que Papa Simon Kimbangu soit placé à ses justes valeurs comme le père de la nation et qu'il accorde la paix à la RDC, l'Est de la République est en proie à la guerre injuste nous imposée par le Rwanda avec la bénédiction des puissances occidentales qui veulent s'enrichir sur le sol congolais. Voilà pourquoi il faut une paix durable. Mais la paix, Maman Falone, Papa Fabien, la paix ne viendra ni de l'Occident ni de l'Orient. La paix viendra de Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Auprès de Dieu et Saint-Esprit, sa divinité, Papa Simon Kimbangu, qui a gagné. Voilà pourquoi il fallait célébrer ces festivités officiellement ici en Kamba et demander à Papa Simon Kimbangu cette paix qui est le gage du développement social, économique, politique, culturel, parce que tout est d'abord religieux. Il faut une libération, une indépendance spirituelle pour que nous acceptions à une indépendance politique et économique. Nous avons une indépendance politique qui est du dépassement. Alors, voilà pourquoi Papa Simon Kimbangu dit nous devons prier fort. Et aujourd'hui, le chef de l'État est en Kamba. Toute la nation entière, Kimbanguiste ou non, toutes les confessions religieuses, partout où vous nous suivez, soyez dans la méditation, soyez dans la prière pour implorer la paix de Kamba Nouvelle-Jérusalem, ce qui est le gage du développement. Merci beaucoup, Papa Ferdinand. Merci pour ces enrichissantes, n'est-ce pas, interventions. Des interventions très bénéfiques par rapport à la journée d'aujourd'hui. Une journée hautement spirituelle, marquée, n'est-ce pas, par beaucoup d'événements, tels que cet événement national, l'événement national d'aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se passe. Papa Fabien, nous avons vu toutes les délégations qui ont, n'est-ce pas, accompagné le président de la République, mais l'image par rapport à la presse ici présente, un message. Oui, Maman Falone, comme vous le constatez, c'est tout le monde qui s'est mobilisé et pour venir couvrir ces grands événements. Donc c'est une victoire pour Papa Simon Kimbangu. Et Zalé Longa pour la Tata Simon Kimbangu, pour que Maye Aloba, des Aliko Pokisama, de Moni Bokonzi à Ekolo, et Yei Namboka Nkamba, Babandi Sango, Ya Ekolo, Eya Mikili Mususu, Baye Simayaye. Pour la combat Tata Simon Kimbangu, Ezali Lokumu. Ezali Lokumu Penza, pour que Mwana ya Congo, Azala la bon somi Penza. Esengeli ete mboka oya Nkamba. Esengeli ete kombo ya Tata Simon Kimbangu. Ezwa esika ya yambo. Bakonzi, bazali kososola yango moke moke. Moke tozali kopusana po te likambo yango ekokana ezali esengo komona ete bandeko na biso bapanzisa yango balandi likambo yango awa bango baye sango ya Tata Simon Kimbangu ekokende lisusu na mokili pamba te moko na moko oyo aye na kamera na ye oyo aye na photo appareil ya photo oyo aye na stylo pe papier
akokoma akoloba akolakisa bilili nde tina tozali komona bapanzi sango bayei mpona kolobela mokolo mwa lelo kasi tozali komona mpe batata ba biso mpe bamama na biso bayeba kobatelaka mabele babengaka bachef coutumière bango wana mpe bayei epai wapi nkumu ya bankumu papa Simon Kimbanga abandelaki mosala na ye epai wapi alobelaki maloba maye lelo oyo likambo ya ye elongobani ekokisami pardon ntango papa Simon Kimbangu abandaki mosala mwa ye akendaki komona le chef médaillé oyo azalaki nkumu azalaki na mboka Nzundu mpona koloba na ye te nkolo yesu apesi ngai mosala kasi po te nasala esengeli mosala omo banda na mabele mayo ye papa Mbuti alobaki topesi yo awa yesu Kimbangiste oye! Lelo naye kopesa bino mbote po boyebi ete ezali mokolo moko spécial. Le 6 avril ekoma jour férié, chômé et payé na Congo Kinshasa. Kasi sima ya masolo touti kozwa na papa Simon nazwi lisusu décision ya sika. Décision wana ezali ya kozwa
statut ya kopesa statut spécial na cité Ankamba. Statut spécial wana ezali cité Ankamba yokoma ville sainte. Malamu to malamu te. Esengo te. Voilà. Moi maloba moke nazaki na yango napesi bino mbote botika la malamu nzamba batela bino pe tokoya komona na mbala sima. Merci mingi. Chef, pardon, chef. Kota kuna te. Le président le plus constant du monde, Fati Beto. Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Mkamba oye! Mkamba oye! Mkamba oye! Kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo.
biso oyo tobengami bakimbangiste tozali nde bana ya bilaka ndenge ezali komonana ete tata mokonzi ya bule papa Simon Kimbangu Kyangani mokokisi ya bilaka eza boye na journée ya lelo mbula ya mapambula ebeti te mokonzi ya mboka tomoi tomoni ye te maloba na ye ayesonga tikali kotikela toyoki te ye alobi nini nkambe komi ville sainte mikolo leki tolobi ete le 6 avril ezali journée reconnue awa na mboka na biso na RDC pe na Afrique mobimba eza boye te na nzela ya nani mkonzi ya mboka sikoyo nkamba ikomi ville sainte na munoko ya nani Fachi beto oyo bilaka te tokanisa nanu nzembo toyembaki tobina ndako ya Nzambe bankoko na biso bamonaki mpasi tobatela kaka mibeko manso balaka biso bakoko batata bilaka se ekokokana kaka tozala kaka bana ya botosi tobomba mibeko na ntina wana papa alobi boye pona lelo toye clôturer libondeli tozonga na bandako poete journée ya lobi et tozongeli ndenge ezalaka fête na biso ya le 6 avril toyokani tobondela nkombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo tata Nzambe nkolo Yesu papa Simon Kimbangu mama Mwilu bamvoala misato chikete bozwa lokumu toza kosenga tango nyonso ete awa mawana bino ezali komonana toza kosenga kaka bolimisi na mabe nyonso tozali kosala kokisila biso na mwana na yo moko oyo tozali kolela pe kosenga epai tata Nzambe na biso papa Simon Kimbangu okoka kokokisila biso yango mae oyo esalami na mokolo na lelo mapamboli kaka tozali kosenga pe tozali kosenga mapamboli mingi banda na ye moko mokonzi ya mboka na gouvernement nyonso toza kosenga kaka nde mapamboli ndenge batata babadaki kosalela yango tango nyonso ezala yo moko papa Simon Kimbangu mama Mwilu bamvoala misato tozali kotia nde leta na liboso yango botie mobeko ya yambo na kati na lingombe te tosa leta ezali na ntina yango biso bana na bino tozali kaka kozela maye obola kaka biso bokoka kopesa biso yango na nguya na bino pe na mawa na bino bopesa kinya na mokili mobimba ndenge bitumba ezali makila ya bato ezali kotanga salisada esika wana totali pe na mboka na biso kuna na este kino lelo mpasi ezali bosalisa na esika wana lelo ezali na mokolo na le 6 avril l'an 2026 mwana nyonso oyo azali kosenga pe miso na itali na Yerusalemi tikete bopambola biso onkombo tata mwana pe tata molimo santo amen tokende malamu Voilà, tokomi na suka ya milulu na biso mokolo mwa lelo
tosili kolanda na maloba ya papa Andron Mbenza Kiangani ndenge arapele yango ete lobi ezalaki esengo mpona date oyo ya le 6 avril epesamaki na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, kasi lelo azwi susu meko ya kokomisa mboka nkamba ville engumba lolenge tokolobaka yango nde sango oyo tokokende na yo nde yango wana nde alaki ete tozonga na bandaku bato baso bazonga na bandaku lobi nde fête to pe milulu ya le 6 avril ekokoba. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV.